bana ya SE bana ya Afrique du Sud shalom nazala nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pona le 25 ezali conférence ya bato nyonso tu bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te esengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé esengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po bapesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tu na moto tu bozali kolanda biso mokili mobimba chaîne na bino oyelaka bino masolo kitoko oyo tobengi na kombo ya Ediba TV Monaco. Chaîne oyo ezali chaîne édifiant, chaîne oyo eyelaka bino masolo oyo ezali kolakisa moto lolenge nini ya kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Na kati émission tobengi tosolola yango. Tosolola yango bandeko lisolo oyo nayeli bino eza kolandana kaka presque na lisolo ya ki précédent oyo tobeti lisolo ba parents. Ba parents bazoko induire biso pe belé na ba erreur. Erreur mosusu ezali liwa, erreur mosusu ezali makambu oyo bango batikali kosala na mokili bakei avant kopema pa nkolo ou soit ba problème mosusu ezali kokoma oyo biso pe tozali kokutana nango sans ba parents mais na faute na bango po balakisi biso nyonso tout te. Ezalaki petit résumé oyo na bandaka nango liboso soli na bande émission na ngai boyeba contenu nini ezali na kati. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 pona baterrain na biso eza ya kobangela te l'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV Mwana Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe makambo nyonso surtout édifiant oyo kolakisa peuple de Dieu lolenge nini ya kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Na kati émission oyo toyeli bino masolo kitoko oyo bokozala nango surpris pe oyo ekoteya misusu oyo batambolaka toujours na ba erreur. Ya liboso toyeli bino bisolo oyo ya ndeko mwasi ou ndeko mobali oyo aye kobeta lisolo na kati ya chaîne na biso abengi biso
pona koyebisa biso makambo ekomeli ye ke komona bandeko na ye mibale bakomi mwasi na mobali pe baboti na mwana. So tolandi lisolo na molai pe na mokuse ezali baboti na biso nde bakopesa biso ba erreur. Baboti oyo baboti biso nde bakomemisa biso ngambo oyo. O ngambo eza kotikala na bana na biso baza kozanga siko maîtrise. Ata boyebisi bango bako comprendre te basi babimisi fruit na mokili. Oyo totalaki pe liboso tosololaki ezalaki fruit ya mutu oyo awuti kokuta nango na likambo ya mwana aboti mwana na frère na ye po bakimaki na katanga. Mais mwana ngo suite bokoyeba yango parce que mwana za très impoli. Mwana to bengi ngo ba fruit ya semence. Donc ezali mo pepe ya mabe o ezali na kati na bango nde ezali ke mwana nazala lolenge o wana na kataki wana parce que tozo c'est la suite to renir ba élément nyonso et bongo to ya komanyola bino. C'est la même chose. Nandeko oyo pe ko benga biso ya obeke soko zana ba problème ko hésiter te ko benga po ba beta yango ezali lokolo sali tubela ndeko mobali akutani pe na bakaya ba problème oyo ebele ke bandeko na ye mibale mbana ya papa na ye propre libumu moko malgré tout ba maman différent baboti ezali boye ndeko mobali oyo abengi biso azali même papa na mwana ya mobali. Azali deux garçons. Babotami na tata moko na mama moko. Ndeko mwasi ya botami na mwasi mosusu. Ndeko mobali alobi papa na ye avant kufa na âge à 15 ans abengaka ye ayebisi ye yoko mozali mokolo frère nazana na 10 ans yebaka ke yo amemaka ye tipa mwasi wana. Amonaka elenge mwasi wana azalaka na âge à 7 ans. Alobi oyo ya mwasi oyo azali leki na yo. Donc vi na o mobimba. Soko ozwi pe mwa meya moke bokabuli na ndeko na yo oyo pe na o wana. Bango pe batikalaki ya papa akufi na âge à 17 ans kokisa ida 17 ans papa akufi na mwa bomengo batikalaki nango o bandeko bagéraki yango balamu bapesi bango pe par na bango pona bakelasi makambo tu bakomi lelo bato. Ye aza komema ndeko na mobali bakenda kotala ndeko na bango ya mwasi. Bakendaka baza kokola lelo na minute oyo. Le garçon après 20 ans, le né a 37 ans. Le petit frère moins 5 ans, donc il a 32 ans. Donc petit wana mwasi aza na 29 ans. Lelo na minute oyo na kobeta lisolo bango mibale baleki ya garçon ya 37 ans. Baboti mwana bébé aza na 2 ans. Donc frère tia koma kokende kuna azako bima na petite sœur na ye. Quelque soit ndenge basi bayebisaki ke bozali bandeko mais bango bakoyi toujours amoureuse. Yango toye koyebisa bino na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko eza kolendisa peuple de Dieu kolakisa peuple de Dieu lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Zambe na kozonga mbangu epai ya baboti na loba na bino eloko moko pe na lobi yango mikolo tozali kozwaka ba message ya baboti ba parents quand les parents bapekisi eloko be basalaki mouvement moko oyo ya bango bino bana boye boko subir baka wana te. Bino bana baye boye botambola sikoyo lolenge oyo nini mokili ezali kotambusa bino na ndenge ya kobanga kolo. Koma brada na bino ya mokolo ya ye na bino ya mokolo grand frère amemi yo epai ya leki na bino ti bokoli ensemble après 20 ans. Yo koma susu mobali ya petite sœur na yo. Ata bolingo yango ekangaki yo na zolo. Ata bolingo yango elekaki yo na matoi. Eza bakao bokosala te. Nazali chez la Mwanda Fondation na liso liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na liso liboso na bino pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux
nzambe akozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na fondation Sheila Mwanda nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment, Nazangi Roba, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, maman Rola. Merci beaucoup, tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila, na papa, na pesi bino mbote na kumbo na Yesu Masia. Atuka na nesengo mingi ya kolekanga mama Chantal, na sepe na onje. Na sepe makamu obo osa la biso. En tout cas, c'est vraiment makasi. Na moni bana kozwa bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokosomba ta kaye moko te yango nzamba lola nzambe wa nzamba ba vet nzambe wa nzambe la ngai do akanisela bino merci beaucoup olongoli biso soni mama Sheila Mwanda merci beaucoup nzamba pambola yo abakisa yo mosusu merci la chaîne Nabino Diba TV Mwana Congo, chaîne Oye la Rabino Masolo, édifiant na kati émission Tobengi, lem tosolola yango. Bandeko, na yebisi bino likambo oyo esali pasi pe mao. Komona bana oyo ya tata moko, ata babotame ba mama différent, mais asangisaki bango déjà epai ya kulutu na bango. Oyo azaki na 15 ans. 15 ans déjà na mwana mobali asa komi kozwa mayele surtout soka azali mwana mobali oyo azali na bwanya azali posé d'esprit akozala na maloba oyo papa na atikelaki po après 2 ans papa na bango akufi bandeko nyonso barenisaki babien na bango baremetaki na maboko na bango parce que bana na bazali kotanga kelasi bazalaki na mutu oyo azali kolandela bango ti bango nyonso basilisi kelasi mais bayeko koya na mbindo ya mabe. Petit frère oya kurutu ya 37 ans mwana 32 ans akomi kobimana leki na ye ya mwasi. Bandeko bolandaka chaîne oyo na bokebi pe na bwanya bolandaka munganga spirituel na masolo oyo na kobetela bino tobengi balisi toile na kobetela bino ezali babiloko moko ezali kosalama na mokili ya tata nzambe oyo ezali ba réalité oyo yo pe soki osalaka yango ubia se komela yo ndeko kohésite te yaka na lisolo wana tokobeta yango tokomanyola yango tokolakisa peuple de Dieu ndenge nini ya kotambola na mokili ya tata nzambe. Bozonga mwa moke na lisolo na betaki la fois passée. Je crois 2 jours passés avant. Mwana wana o babotaki ya na leki. Semence babimisi très impoli. Okomona pe ba oyo baboti bébé na bango zana moke ya 2 ans. Toyebi te mopepeni ya kwa karne soit akoko ko meki zengi soit pa ko zanga pe mayele soit pa ko zana bwanya te ya bomoto parce que ce sont des effets mususu kutu bango ba yeba kité mais bino boza informé yango to kotalisa bino soki bosalaka yango mingi toyoka bato mususu toza ba cousin cousine ba kotambola na bosoto wana soki bosalaka ba bosoto wana ezali biloko epekisami bibliquement même spirituellement boyi yango tolobi ke na mibengi munganga spirituel te ezali ba masolo biloko nazali kotalisa peuple de Dieu ke soko osali boyi ekolakisa oke munganga spirituel na pai wana akolakisa bino part de vie. Faut pas amener ça de cette way. Faut pas mener yango na nzela ya boyi. Peuple de Dieu banga nzambe. Peuple de Dieu yeba epai wapi ozali kotambola. Bana o bazalaki informé. Est-ce que avenir na bango ekozala malamu po ndeko na bango ina lisitwale po na kabula na bino bana nzambe. Na kabula na bino na kati ya Ediba TV mwana Congo. Toyeba lolenge nini tokoki kopesa bango conseil yango na lobaka na bino bokotaka bo aimer bo commenter bo komana ba commenteur po te mutu ayeba ke oyo naza kosala ezali malamu to ezali malamu te. Bato mususu batondami na spiritu ya mabe siko a partir bino bokomanyola lisolo oyo nde bango bamemi yango na tubela nde mutu akoyeba te awa batambolaka boye te. Bongo boyoka siko ba retour oyo ebandi kokomela bango. Ndeko mobali oyo aboti na lekole ya mwasi
na kopekisa kulutu apekisaki bango famille ayoki makambo bakoyoka te eloko ya liboso ebandi kosalemela nanu ye mosala na ye esali nini ekufi mpe baza ndako moko mosala esali nini ekufi nde a partir ya biloko wana ndenge akei mpa kulutu bakosala badeba yebisi me ozali deja kotambola na kati ya malédiction ozali kotambola na kati ya mibeko ya malamu te yango ozali komona baretour oyo ezali nano première pas mosala ekufi yo boye osali eloko moko ya mabe te nini te sekundu mwasi azalaki koteka azalaki kosala mwa business aye kokutana na aksida ya monene na kati ya koteka mokolo yango atandi biloko na ye na déplacement ya moke mpo akende kolukela moto échange mutuka elongwe na balabala eye kotuta marchandise na ye nyonso moni baconséquence ya malédiction donc eza kolakisa bato ke eloko wana esalamaka te quand vous êtes de même sang ata bamama différent ou soit de même maman bapapa différent bokoki kotambola na impudicité te. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Allô, naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memene ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi chéni. Mama zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga eloko zo sepelisinga. Misunga homme de veillard. Oyebi ba, oyebi ke bana courant zo kata. Soki esalika manœuvre pano ya temps bana lumière 24h/24h et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga Doso futi mbango nozo regrette te awa tusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala examen en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bamboko na kopinda ya pambana c'est fini tout ça bokoliango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24h/24h a continuer kuna ngana lopesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer komona komili batimi songa babe bandeko balandaka biso na bwanya mpe na bokebi boyoki baincident mobali mosala ekufi mwasi mutuka eye kopema biloko na ye nyonso yango natalisaka bino na kati ya Diba TV mwana Congo soki ozwaki mateya na kati ya église malamu te na kati ya chaîne oyo okozwa yango mpe okolendisama okokomprendre ke munganga spirituel makambo azali koloba ezali makambo ya solo oyo ekolakisa yo tika ezali lokola tokokebisa bino deja ekokoma lobi oyo te nazali bafemme de nuit bamari de nuit non oyo ezali mbindo ya motema mabe na bino mibale parce que baprevenaki bino en avance bozali kokotala elenge na bino ayi na age ya 7 ans bokokola 20 ans après pou bobandi bosoto bino bato bolandi ngai lelo na bokebi mpe na bwanya na kati émission oyo conseil nini tokoki kopesa bandeko oyo mpo batika bosoto oyo parce que bango basololi na kulutu na bango balobi bakotika te nde kulutu na bango aye nango na kati Diba TV mwana Congo po tolendisa bango po tolakisa bango lolenge nini bakoki kotambola soki bakei na we wana soki bakei na nzela wana seke mabe ezali liboso parce que elakisi bango deja ke baza kotambola na kati ya malédiction nde toye kopesa lisolo na bino bato balandaka biso na bokebi abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo pe partager monganga spirituel lokola fiston kabwena ya ba fiston lokola simplus umberembere na kati ya mboka France bandeko balandi biso na bokebi tosuki lelo awa pe
tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te. Bye. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te nzambe beni obino nzambe bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola.